Le sakope m'a bénéficié belé na kombo ya Yesu Christu oyo azali médiateur entre Nzambe na biso bato. Nazali kotondo Nzambe mokeli botondi pona libakuli ya pesi ngai lelo pona koka kosolola na bino bino baye bolingaka ye bino baye bolingaka liloba lia ye ezali ya bino ndeko Tito Ngwanda. Nazali kotombola bino natombela bino boye bolamu na émission to bengi que dit la parole de Dieu liloba lia Nzambe elobi nini. Lelo toko considérer thème moko kitoko. Les Congolais de la RD Congo unis pour une cause commune. Ba Congolais à RD Congo ba sangani pona eloko moko oyo ezali ya bango banso. Tomonaki awa boye le 28 février, pardon, le 28 janvier passé. Équipe nationale na biso la Léopard et longi équipe ya Égypte. Le 2 février, parce que tant balongi Égypte, bakendeki na quart de finale. Le 2 février, ya mobumoe 2024, équipe na biso ya Léopard et longi équipe ya Guinée, bake na demi-finale. Na ba match mi balo ndembo ba beti, balopa ba beti. Tango balongaki eloko ni biso to observe to moni nini. To moni ete ba Congolais bipayo bazali bango banson d'une manière spontanée basangani ba manifester esengo pona équipe na bango elongi. Ba Congolais to moni ba Congolais bazalaki liboke moko pona bien commun on est les équipes nationales. Tout le monde unité, ba Congolais va se mobiliser. Et en Mboka, et en Libanais en Mboka, va se mobiliser pour la cause commune, équipe nationale. Où ils ont représenté Mboka. Bango ban sont manifestés, bango sepela. Na ba Congolais ban sont, na ba Congolais ban sont. Oh ba manifesta qui est sengo. To ba supporter équipe nationale na biso. Équipe les Léopards. To pesi bango merci mingi. Nzambe mokeli apambola bango, apambola bino banso na kombo ya mwana waye mobikisi na biso Yesu Christu. Ba Congolais na ba Congolais auto monaki le 28 février 2024. Pardon, le 28 janvier, pardon. Le 28 janvier 2024. Na auto monaki le 2 février 2024. Na ndenge to moni ba Léopard ba longi ba égyptien pe ba longi ba guinéen ba congolais to monaki ba bimi na esengo bazo manifester esengo partout bazalaki na mokili ba congolais wana nde to sengeli na bango pona mboka RD Congo to sengeli na bango nde ba congolais to sengeli na bango ya bango wana o ba yebi ke eloko na bango ya bango. Même réaction basali et singeli ça ma famille la ça ma ndengwana parce que c'est là qu'on ba yebi ba s'identifier ba bi équipe on est à bango montra montamo que c'est aye et là on basali ba manifester et singwana jowana et là qu'on est leçon to ko tirer na mai to moni na unité na bomoko to moni pona bolongi ya équipe nationale leçon to ko tirer. Les autres qui tirent les abouis. Les Congolais, bazali capable ya ko sangana na bomoko bazana bomoko pour na ko défendre et loko za intérêt à batu banso. Ntakisa roka mabele. Mabele za loko nzambe mokila pesa biso. Oko remplacer angote. Ba Congolais ba se mobiliser comme un seul homme. D'une manière spontanée pour manifester joie na bango pona et longa. Il y a Léopard sur ba égyptien
pendant elonga ya ba léopard na biso sur équipe guinéenne. Tango ba Congolais ba osaraki yango, yonde ko moi sinde ko mobali tango za ko manifester esengo wana. Est-ce que le président da yebisaki yo que no manifester? Non. Est-ce que le gouvernement? Non. Est-ce que les partis politiques na yo? Non. Est-ce que les baboti ba biso manifester? Non. Congolais moko na moko esika zali a s'identifier na équipe nationale. Ayebi ke zalo ko biso banso. Yango Congolais a manifesté jowana. Tout le monde était peuple na bomoko. Ils allaient capables à cause makamo minene. Un peuple uni est capable de réaliser des grandes choses. Ba joueur, ba beti ndembo, ya ba léopard. Bazaki na terrain. Bazaki na bomoko. Na kati na bango division ezalaki te, yo za ekolo boy, yo za boy, te, ezalaki te. Likamba ekolo ezali te, likamba division ezali te, moto na moto. Bazali membre de l'équipe nationale, azo jouer rôle nae. C'est ce que nous voulons pour la RDC. Au moni, to sepeli, pour tout le monde, le Léopard a gagné. A longi ba match nae. Pour permettre ngana tuna buna mutuna. Yonde comment sinde comme bali na tuna mutuna. Na équipe nationale Léopard. Na mabele o nzambe mokela pesa yo. Et là qu'on est l'équipe équipe nationale to mabele o nzambe mokela pesa yo. Pour équipe nationale tout le monde a kangona moi tango soit qui ma compétition africaine to mondial ezali ndeo to mon équipe nationale. Mais mabele ozanango toujours même na ba joueur ba beti ndembo ezala bango ezala bana na bango ba koko na bango ndele mabele ngo yango wana. Je crois que mabele nde appartient à mabele kitao ezana mabele et là quand toko sana mabele yango nde toko zo mosolo toko zo moyen pour to futa ba joueur à Léopard to équiper bango to faire to entraîner bango to pesa bango makoki yo so ba sengé nango mabele ezali important ce que yonde ko moi sinde ko mobali biso banso to se mobiliser pour la équipe nationale ezali eloko ya biso banso bongo mabele ya yo ezali occupé okosala nini okotika. Je crois que même mobilisation to sali l'unité au to sali pour to manifester jowana to diriger ango to sala ndenge moko pour mabele parce que mabele est extrêmement important la terre. Sikoyo na kotuna mutuna mususu yonde ko mwasi nde ko mobali bovani na ndako boza ebele na kati ya ndako boza na bino bien bozo sepela un serpent venimeux nyoka ya mabe ekoti omoni tango ba Léopard ba gagner to sepeli eza esengo muto motazo ba muso tikali torche ni chemise ezate balongoli bazo ganga esengo eleki bon yo za na ndako nyoka ekoti venimeux soki esui moto akufa bokosala nini réaction eza nini nayebi bien sûr bato bobange ekozala bato baoganga mais bato baza na ndako bakosala nini bakose mobiliser omoni mpo na Léopard ntango Léopard balongi tose mobiliser po to manifester esengo. Alors soki nyoka venimeux ekoti na kati ya ndako qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous devez être mobilisé moto na moto akoluka soit machette oyo aluki nzete bokosala nyonso po ete soit nyoka ebima ekende soit nyoka ekufa. Voilà ce que vous pouvez faire. Soit nyoka ebimi ekei to ekufi nde bozana kimia na ndako. Mais ndako RDC RD Congo ezali occupé na bapaya. Mais comment expliquer que yonde kozala ozolala bien ozana esengo mais ezali grave. Même mobilisation tout sali pour supporter les Léopards et sengel tout ça la même chose pour koloba non na occupation. Voilà ce que nous devons faire. Et zali suko l'automo ya yonde ko mwasi nde ko mobali yo il faut kamata logique o raisonner na ba Congolais na bandeko tala
équipe nationale ezali temporaire ezali occasionnellement mais mabele yango nde ezali mpona biso tozaka kaka mabele kaka yango moko yango wana mais tokotika yango ndenge wana voilà notre devoir ya koinculquer yango epa bato bandeko po ete base mobiliser comme un seul homme po ete baloba non na baoccupant po ete baloba na bango ke non mabele eza ya biso nzambe mokili apesi biso yango botika yango bokende esika mosusu donc tomoni unité wana oyo ya bacongolais mpona bolongi ya baléopard ezali mpona lokumu ya mboka parce que baléopard bazodéfendre lokumu ya mboka lokumu na biso banso yango wana biso mpe tosepeli tomanifeste joie wana toencourage bango tozocontinue mpo bazodéfendre intérêt national mais biso mpe esengeli tocomprendre que esengeli totire leçon na yango mpona mabele na biso ezali occupé soki ezali ke unité bomoko tomanifeste na ntango oyo baléopard balongi soki tosalaki yango mpona koloba non na baoccupant me baoccupant bakenda kala bakongole baso te nde base manifeste me oyo bamanifeste wana talang bato loka bambinzo na balabala à travers le pays et bato à travers le monde bazosepela yo ndeko mwasi yo ndeko mobali ozwana na nga esengeli ozwa logique oyo otravaille na bacongolais basusu mabele ezali plus importante que l'équipe nationale mabele nde apati ya mabele nde tokozwa makoki mpo toforme toentraîne baléopard topesa bango mosolo totinda bango na stage bipai na bipai mabele nde kobimisa yango me mabele yango ezali occupé esengo tomanifestaki mobilisation tosalaki mpo tosupporte bango tosala yango mpo koloba non na bato bazo occupé mabele na biso e mabele okoma libéré tofonctionne lokola nzoto ya mutu ndeko mwasi ndeko mobali ozola na nga oza na nzoto corps physique nzoto no wana oza na kaka moko eza biteni ebele eteni moko na moko ya nzoto no ezofonctionne motu ekosala ekojue role ya libumu te monoko na yo ekojue role moko te ekojue role ya maboko te makolo mayo ekojue role ya miso te donc chaque membre ezojue role nango baéquipe na biso bajoueur équipe na biso nationale ntango bazalaki na terrain 11 azosala mosala ya 11 moto aza na médiane azojue role na ye gardien il faut protéger poteau chacun a son rôle et résultat ezalaki nini lokola moto na moto azojue role na ye division ezalaki entre bango te tribalisme ezalaki te alongi biso mpe tokokopie tosala ndenge moko bajoueur ya biso ya léopard bapesi biso leson oyo tokoki koprofite na yango bapesi biso leson monene bazalaki na terrain division eza entre bango te tribalisme eza entre bango te moto na moto azojue role na ye résultat ezalaki nini la victoire bol elonga tokoki kosala mpe ndenge moko mpo toloba non na bao bazo-occupe mabele na biso yango biso tolobaka toujours que esengeli tofonctionne RD Congo tofonctionne oka nzoto ya motu nzoto ya biso to ya commun ya biso banso kombo nango RD Congo chaque congolais azali membre ya nzoto wana RD Congo yo ndeko mwasi yo ndeko mobali okoma mokanda epa nzambe mokili te mpo obotama na Congo osengami nzambe na préféré na botama na Congo non nzambe mokili oyo ayebi passé présent avenir ayebi nyonso ayebi suki nombre ya suki noke yo moko oyebi yango te ye aponaki yo ke obotama na RD Congo alors apesi yo mabele nani akozere mabele mana ezali yo nani akodéfendre yango ezali yo alors yo okamata équipe nationale otiango liboso nango non
parce que yangonde ezali esika kozwa biloko ndenge na ndenge kita moyen pour supporter non seulement ba léopard mais makambo manso maeza na intérêt national très important. Alors tout fonctionner lokola corps physique na kati ya corps physique nzoto no ndenge oza wana division eza na kati te, tribalisme eza te, chaque membre ya corps physique na yo ezo fonctionner correctement, yango oza na santé ya malamu, yango ozo vivre. Soki na kati na bango mobule ba membre moso bien fonctionner te, par exemple motema so bien ngana fonctionner sous te, mais egoza problème hein? Donc yango to mona ka bandeko soki omoni ndeko azomona te, mais c'est un problème, il faut monter ça il faut nous autres ba membre surtout et fonctionner normalement et fonctionner ndenge to mona ki une réaction spontanée ya ba congolais ba se mobiliser comme un seul homme ba bomoko wana pona eloko eza ya biso banso équipe nationale ba léopard toko salango pe pona ko défendre intégrité territoriale en mboka na biso poto ba ke non moto akokota te mabele mai ezali o nzambe mokela pesa biso ba congolais banso ezali occasion munene toujours les pas ba léopard bazalaki unis na terrain, bazaki na division entre bangote, bazaki na tribalisme entre bangote balongi, to tirer yango, to se mobiliser comme un seul homme pour to yebi été victoire wana ze abiso banso, bazo défendre honneur abiso le kumu abiso. Alors, to manifester yango, to se mobiliser comme un seul homme pour to lo ba non, na bao bazo occuper mabele na biso, bazonga epa na bango. Voilà ce que nous pouvons faire. Leçon munene. Tout le monde qui tribalisme était tout le monde qui division te na ba parmi ba joueur même tango ba yo zago CP là ozo manifester esengo tango ba lopa ba gagner qui est-ce que ozaki na idée ya tribalisme na mutu non idée ya division non yo ozo CP là parce que ba lopa ba sale loka kitoko bazaki sur le terrain bazaki na bomoko moto la monta jour na ba longi et profite et pesi le coup mon nan ba congolais banson alors ma belenza ba pesi yo. Mais yo no ko défendre rango moto muso ko sala rango a ko défendre rango pona yo azate mon paya moko ta ko ya ko sala rango pays moko te ko ya elo ba ke no défendre rango pona yo non bato ba paya ba ko ya ne po ba yiba ma nzamba pesa yo na mabere ma o ya tsana mabere ma yo bato muso bazana ko tsana mabere na bango bazanga mais nzambe mokela pesa yo mais nana ko assurer protection yango yo moko la façon dont nous nous sommes mobilisés pour supporter les léopards, pour manifester tout ça pour la terre que le Créateur nous a donnée. Les Congolais, tout à l'heure, que les membres, il y a encore dans autres RD Congo. Alors, dans la lumière de Banzambe, dans la Banzambe, tu peux comprendre que yon de comment si de Komobali, c'est très important. Dans nous autres, tout benga RD Congo. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, au côté de Yomoko, Nandako chapitre Mobimba, on comprend des bozino à l'Yobanzambi. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14 à 18. L'Yobanzambi dit que nous autres, Ezali, nous autres, Yamutu, Ezaka n'était ni mon côté. Car c'est Ezali, et Tongamina, Eza formé naba, biteni ebele. Lokolo ekoko lo bate lokwanga nazali le bon côté nazali ko fait partie en zoto te et litoi ekolo bate bon lokwanga nazali lisote nazo fait partie en zoto te est-ce que azali par en zoto te nazo fait partie accord te oui azali membre effectif ya corps en zoto. Alors, ce qui est zoto, mobimbe qui lisu, mais les bungo tout le monde a mounene. Mais koyoka, ekozalawa. On a la question rhétorique, question yo ebi déjà que ekosimbate parce que nous autres na yo. Les habitants ne belé.
chaque eteni ils ont importance nango. Matoi mayo ils ont importance nango. Monoko ils ont importance. Zolo ils ont importance. Miso ils ont importance. Maboko mayo ils ont importance. Makolo. Maman ils ont importance. Mais au cas verset 18, il y a 1 Corinthiens 12. Verset 18 le bénin. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Nzambe mokili. Nde ati moko ya biteni ya nzoto na esike ya azali. Alors, mutuna nge pa na ndeko mwasi ndeko mobali. Nana tia yo ozala congolais to congolaise. Yo moko baboti bayo. Eza nani? Nana décidé ozala congolais to congolaise. Ezali nzambe mokili. Ya ebaka passé, présent peut avenir. Il connaît toutes choses. Pour ayebi nombre basuki na yo eza na mutu na yo, yo moko yebi yango te. Yenda a décidé que yo botama congolais to congolaise. Pe apesi yo mabele. Mabele po yo ati na mabele manati bakita ndenge na ndenge richesse ndenge ba ressources naturelles ndenge na ndenge. Po yo utiliser yango. Po yo oveye na yango. Yo ko tira otembo to muso osala yango. A utiliser yango po na bien na ye moko. Nzambe mokilati wana. Alors, na nzoto corps physique na uta oloba ke na nzoto ya yo mutu bokabwani bozalité tribalisme ezalité ba membre nyonso chaque membre zo fonctionner zo contribuer pour un bon fonctionnement nzoto na yo. Verset 20 le béni na 1 Corinthiens 12. Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. Nous habitons les belés mais nzoto zaka moko. Lisu eko lobate na loboko na zap na senge na yoti. To motu loba na makolo na senge na yote. Non. Motu senge na makolo, makolo senge na motu et vice versa. Tout le monde a qui l'unité à ba congolais banson. Le 28 janvier et le 2 février. Lors de la victoire na elonga ba léopard équipe nationale biso. Ba congolais partout bazali ezanamboka na libanda basanga ba se mobiliser pour ba seper la victoire wana pona nini pour être bateau bazaki na terrain ba jouer à léopard bazalaki uni ba yeba qu'il faut pas défendre honneur ya mboka lokumu ya mboka yondeko mwasi omonaki yango bazalaki parfaitement unis. Il n'y avait pas de division parmi eux. Donc, on vérifie la parole de Dieu. Par principe, on a écouté ça, RDC. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. C'est tous dans le langage koloba moko. Tenir tous un même langage. Il a comme les animes. À ne point avoir de division parmi vous. La division n'est pas la volonté du vrai Dieu. Le tribalisme n'est pas la volonté du vrai Dieu. Mais, Kassi, à être parfaitement unis dans une même intelligence. Tous à la parfaitement unis. Et puis, tous à la parfaitement unis dans un même sentiment. Tout le monde a joué à léopard dans le terrain. Tant que tu contre l'Égypte. Tant que tu as prolongation. Ti penalty. Bazalaki ensemble. Bazalaki se supporter les uns les autres. Bazalaki unis. Puis ce Seigneur tout fonctionner dans la RDC. Pendant qu'on défend l'intégrité territoriale de Bokanabissou. Pendant qu'on le bat non, n'a pas occupant. Ce qui va congolais, ndenge to se mobiliser qui pendant que CP là. Victoire et longue à ba léopard. Ce qui to se mobiliser ndenge wana Congo mobimba. Mais ennemi occupant ko pakatambangu. Bozoluka ba solution à victoire passer par là. Mais yango na to sengena ba dirigeant oya solo. Oh ko ba ko mobiliser peuple pour une cause commune lokola oh ko mobiliser peuple bon tel jour. Il faut tout bima, tout le banaba occupant, tout lingi sous te bakende, Congo mobimba. Mais qui peut le faire?
mais ba dirigeant baza wapi. Tout le monde exemple le peuple pesi biso. Ba peuple va répondre. Mais to senga na dirigeant à côté telema. Ou à côté telema ko mobiliser peuple. Pendant cause commune habitant la mabele dans occupé Congo mobimba tel jour ba tout ba se mobiliser to lingi ba bazonga na mboka na bango. Mais tant au Congo mobimba se mobiliser mais ba ko kende. Alors, le cas tout le monde na RDC ba se mobiliser ba zongi na bomoko to garder bomoko wana. Moto na moto ici kazali asala effort to garder bomoko to retrouver na ba victoire tout le monde a manifesté la victoire à Léopard to conserver ngo jalousement to sale lango pour na koloba non na ba occupant ke ba kende. Dieu ne fait pas exception de personne hein? Congolais nyonso oyo alingi que asala mokano nzambe pe amona résultat akomona yango parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Na bomonaka réaction à peuple congolais. L'unité spontanée, ndenge basangani. Pendant qu'on supporter, pendant qu'on sepe la victoire à équipe nationale, à joueur équipe nationale. Donc on peut conclure que biso ba congolais bazali capable ya kozala uni bazana na bomoko pour exprimer mécontentement na bango pendant occupation à mabele na biso. Pour baloba non na bato bazoko occuper mabele na biso. Yango to senga na ba leader, ba dirigeant ya mboka, bazali capable, o balingi mboka. Bon mon exemple pendant likambo intérêt national, ba congolais banso ba se mobiliser. Mabele ba congolais allait occuper. To senga na dirigeant a ko mobiliser Congo mobimba. Objectif simple. To se mobiliser biso banso, to za mabele okaka moko to lo bana ba occuper ba kende. Congo mobimba. Bo programmer. Mais ba congolais nyonso ba bima ba manifester. To ba beta banini lo, mais ils vont le faire. Nous avons vu l'exemple. Le 28 janvier Tomoni, le 2 février Tomoni. Ba les asiko na maboka banane ba oyo bazoko konzamboka. Ba bazoko konzamboka yango moni pendant ko éviter ba division tribalisme biso to senga to zonge pa nzambe mokeli biso banso to utiliser ba principe immuable à parole naïe, to élaborer constitution à biso asika sur base à principe immuable à l'Urobanzambe, to pona ba dirigeant ya sika ba dirigeant balingi vrai nzambe, balingi l'Urobanzambe, balingi peuple congolais pe balingi mboka na biso RD Congo. Congo na mboka na biso ezali grandement besoin na ba dirigeant spirituel au cas Joseph ou à Kambaki Égypte, le kola Moïse ou abimisa ki bana Israël na Égypte, le kola Daniel a dirigé na Babylone pendant plusieurs années sous différents royaumes. To opté pour un pouvoir rotatif. Namboka nabiso, il est par province. Province monko eko ça ba élection nango primaire, ba to pense bazotala, ba bimisi des candidats, ba sionné mboka po été ba congolais ba pona nani balingi sur base à programme. Na niveau à présidence, to zaka na 26 conseillers. Chaque conseiller a une province moko. Donc, dans 26 provinces, chaque province est coupée sa conseiller dans la présidence. Dans le Parlement, 450 membres au lieu de 500. Chaque tribu, dans 450 tribus. Chaque tribu, il faut la représenter dans le Parlement. Les sénateurs, 145. Chaque sénateur a un territoire moko. Donc, gouvernement central, 26 ministres. Parce que dans 26 provinces, chaque province a un ministre moko. À niveau provincial, donc le district va représenter. À niveau district, territoire, ainsi de suite. Donc, structure, il faut appliquer à tous les niveaux de gestion en boka, dans toutes les institutions du pays, pendant qu'on évite tribalisme. Pendant qu'on évite tribalisme, division, Babylone, surtout, et c'est tout ça là, tout ça en place système à l'habitation qui organise l'élection. Mais les alliés, élection que ça, juste au niveau à village, niveau à localité, avenue, quartier, commune, district. Donc, on peut le faire. Ma idée des alliés, ma concept des alliés, que et que c'est un bon et belé ne basa qui la fois passer à bout. Donc,
tout le monde va Congolais va se mobiliser comme un seul homme pendant que CP là victoire à Léopard équipe nationale est bien commun tout ça là ndenge moko parce que mabelo nzambe okela pesi biso eza biso eza bien commun tout se mobiliser comme un seul homme pendant que le bana ba paya oh bazo occuper mabele na biso plus question ko occuper mabele na biso bozonga pa na bino nzambe mokeli apambola bino banso na kombo ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.